Voilà, mbote na bino balandi na biso na boso na bayeba kenda sango. Boso na bayeba kenda sango toza bongo wapi toza na Fatima Bipayo Fondation Fikir oyo lelo ya mama na biso présidente Mama Cécile Vita oyo bongo a organisé qui spécial le 8 mars mais bango balobaki ete bako fêter le 8 mars te bako ya bongo ko fêter le 11 mars oyo basala ki atelier pona ko sosolisa ba mama ete le 8 mars ezaka kaliputa te sympathique que le 8 mars ba mama balata maputa ba mama so ki pendenge nini ke ekomi jour ba papa balambela bango so pendenge nini yango biso na bino elongo to ko découvrir qu'est-ce qui se passe na kati atelier to zwa moko en plus ebele biso ba mama to ebaka te 8 mars euta wapi eza bandaka ndenge nini po to zwa pe journée moko wana ba pesaka biso na ane mobimba voilà ngana bino elongo to ko kota na kati to eba eloko nini o ezali koleka yambo nango je dis d'abord merci à Dieudonné Maweja qui est derrière ces belles et beaux caméras. Je dis merci à Papa Thierry Vita. Bah, je dis encore merci à Maman Françoise Vita. Quant à moi, Ganabino, Toko Tanakati, qu'est-ce qui se passe dans le atelier Oyo Fondation Fikir organisé moi les lots. Voilà, donc pour démarrer, je voudrais vous saluer toutes et tous, parce que je vois qu'il y a des hommes. Et j'aurais voulu, pour réchauffer la salle, que nous puissions nous applaudir très 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 fort pour la présence. Donc nous sommes en plein dans le thème et dans la raison même qui justifie notre présence. J'aurais voulu pour démarrer que nous puissions accorder tous nos hommages à celle qui a permis que ce moment soit possible. Nous savons tous qu'il s'agit de notre maman présidente, Maman Cécile Fikiri qui est parmi nous, Maman Séclon comme on aime l'appeler. Yamouana na Rosepela, Tobete la maman m'a beaucoup marqué. Tout cela vous sera dit par la personne qui va lire le discours d'ouverture, le mot d'ouverture, et je pense qu'il s'agit de Maman Présidente. À tout seigneur, tout honneur, c'est avec tout honneur, Maman Présidente, que je vous invite à rejoindre l'estrade et à nous donner toute votre pensée pour cette matinée. Ça sera tous les applaudissements, tous les encouragements de toute la salle. Honorables députés, honorables sénatrices, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Nous sommes ici pour commémorer la journée internationale du 8 mars, journée dédiée à la lutte pour les droits de la femme. Pour rappel, la condition de la femme dans la société a été de tout temps très défavorable, voire inhumaine par rapport à l'homme qui du reste s'en est donné à cœur joie pour brimer la femme jusqu'à la réduire quelquefois au statut d'objet. Point n'est besoin de rappeler ici toutes les infériorités qu'a subies et subit encore la femme à travers le monde. Aussi bien dans nos sociétés traditionnelles où elle était tantôt marchandise ou objet, dans les liens de mariage devant subir des pratiques telles que l'excision, tantôt force de travail dans les champs de l'homme, etc. Que dans les autres sociétés, notamment en Inde, où leurs visages sont brûlés au vitriol, dans des cas de jalousie. Dans les pays arabes où elles sont obligées de se couvrir les corps tout entier et de cacher même le visage par crainte des hommes. En Occident où on enregistre encore aujourd'hui plusieurs cas de harcèlement et d'inégalité de traitement dans le monde du travail. Je voudrais vous rappeler à titre d'illustration aux USA en 1857, femmes travaillant dans une usine de charbon où ont été
massacrés par leurs patrons pour avoir réclamé une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Face à toutes ces atrocités, des femmes ont eu le courage de se lever, accompagnées par certains hommes de bonne volonté, pour commencer à revendiquer leurs droits ainsi que plus de considération au sein de la société. En 1908, le 8 mars, une grève générale déclenchée par les femmes travaillant dans les secteurs du textile paralyse tout New York. En 1909, l'Amérique commémore la grève des femmes du 8 mars 1908. En 1910, Madame Clara Zetkin, militante féministe de première heure, plaide pour une mouvance internationale afin de demander le suffrage des femmes à la Conférence internationale des travailleurs. Son idée se propagea en Europe pendant quelques années et devient réellement révolutionnaire en 1917 lors d'une grève générale des femmes qui protestaient contre l'avis des leaders de la révolution soviétique qui tentaient de s'y opposer. Cette grève tomba curieusement le 8 mars 1917. Une semaine plus tard, suite à une mobilisation générale, le tsar abdiqua, ouvrant la voie à la création de l'Union soviétique URSS, donc URSS. C'est autant dire que le changement n'arrive que par la lutte. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la journée du 8 mars que nous commémorons aujourd'hui. C'est une journée de lutte qu'a menée nos illustres prédécesseurs pour que nous soyons là aujourd'hui. Je vous invite donc à leur emboîter le pas et à continuer la lutte pour plus de liberté, plus de considération et plus de dignité. La liberté et la dignité ne se donnent pas, elles se gagnent. Engageons-nous dans tous les secteurs de la vie nationale, entrepreneuriat, politique, social, pour un monde plus équitable et plus égalitaire dans la dignité. Vive la Journée internationale des droits de la femme, vive les femmes, les mamans. Je vous remercie. Bango bazali banani tomonika bazali basi tosepeli bazali ba mama lokwa biso kasi bongi to bapenza bango pe bazali bani. Merci. Merci maman. Na vous présenter bino maman sénatrice Anita. Donc il y a parti Nabiso. Alors, à ma droite, la maman sénatrice Nathalie. Nathalie. La télévision. Donc voilà. Merci maman. Bah invitez vous tous à poser là.
Au fur et à mesure, on les présentera. Ok, merci beaucoup. Les avances-là, je crois qu'il y avait 3 mamans qui identifiées. Vous avez la maman, ceux qui n'ont pas Congo bien, maman Boyad. Azar, vous avez une maman. Iyo, maman Boyad. Alors, vous avez la maman Nono. Bazali? Maman Nono, il y a bino nazo tinde la bino ba micro. Na lingi kaka na poser bino ba question mi balé ya micro. Non, moko ya mokuse. Pour répondre bino mi balé. Maman, pour vous, journée, il y a le 8 mars, journée internationale de la femme et Lingi Oloba Nini. Si vous avez maman handicapée à CAP, tout bana papa kala, aye bibiso bien, tout boulane à ma cambele, belé mon gars bibiso. Yango papa c'est fait ya ba maman. Tout ça pose à maman, tout ça pose à papa. Ati kabiso te, tout ça va amener handicapé kasu. Mito bise salaka, mito bise salaka. Ça veut dire que papa maté. Ça veut dire que solo. Papa est biso, bokasi na biso, otozaka nango. Toza posa misala. Toza posa pe akoteka. Tola miko senga ka mikoso na ba suza bato. Bazo finga biso. Papa kanisa biso handicapé. Abundira biso. Toza posa na ye. Abundira biso, alonga biso makama ko senga ba mbongo na société to boyango. Papa est babiso bien. Eza maman. Angwa toye na sukika wana, toya posa papa na maman, pa e babiso de, toza ba na ye, toza sima na ye, tokotika ete. Journée à mois de la femme oyo, pour moi si azalaki n'importance te, na bakaya ba série wana, moi c'est zaki ne l'autre côté, moi si ba so pamba. Mais si koyo basi to komi na valeur. To koma déjà na valeur na kati ya armée toza ba mama généraux na biso baza basi na kati ya la police toza na ba mama généraux baza basi ta ba sénatrice na biso ba mama Anita toza na bango basi ya mayele o nzambe apesi biso bango biso pe ne toza wana toza pe basi ya solo toza mama Maréchal tozo bongsa bilanga na biso mais eloko tozo senga makasi eza po na biso ba mama environnement na biso il faut la propre zinga na biso côté tozo sala babilanga na biso côté tozo teka côté to vandi il faut tozala na propreté makasi nazo teka mwangu bananga na bongsi bisika na kombolinga mo pe mwa njuka byanga ya propre nazo teka na vandi nanga hata mtu azope azoya akosepa ate maman azoteka biloko maza propre esika vandi eza propre mais yo zoteka ozana biloko no ya kitoko mais place eza salité bakoya te bakoboya po tozo banga nde malade. Première intervenante qui va développer avec nous ce thème l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Qu'est-ce qu'elle entend par ça? Qu'est-ce qu'elle en pense? Et le cola, le monito pesibino ba kaye. Donc ça qui peut ba pic. Bo ba ebi ko koma ba komi. Bo ba éviter, ça quand ba so to éviter. Ye kola te ye kola moti. Ba eba ka de longo ba ye kola, n'est-ce pas non? So ki ye kola te ka so ebi sina mininga mama. Kangela na likambo oyo naza ide na tuna o bien moi ezali komela mango mais yo pe ka ne ko tangela. OK ba maman. Alors, on va prendre maman Milan, je ne sais pas par où vous passez, venez s'il vous plaît, démarre avec nous. On va vous installer au centre de notre conférence atelier en ce mois de mars, mois de la femme. Honorables sénatrices, honorables députés, mesdames et messieurs, à vos rangs et titres respectifs, la journée internationale de femmes est célébrée le 8 mars de chaque année. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour le droit de femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. L'origine de cette journée s'ancre dans le lutte ouvrière et de nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre l'homme et la femme, qui agitèrent l'Europe et le monde occidental
au début du XXe siècle. Awa nalingi naloba nini namoni tokoki kokende nango malembe po tososola malamu. Awa nalingi naloba boye. Oyo ngana yo tosangani na mokolo lelo eza na batu babundelaki yango. Eza kutu na bato oyo bakutana na kufa likolo nango. Basangana babeti loboko likolo mesa balobi tokoki ko continuer kozala na situation oyo te. Tokoki ko continuer kozala kaka na simanda kute kolambaka. Tokoki ko continuer te kozala kaka na sima batu. Lokola Bible pe ebisi biso Nzambe tango akeli mobali apesaki ba responsabilité nyonso. Alobi omoni na kati ya jardin d'Eden onga na keli yonde mokonzi. Menzambe ye wana kaka tango atali mobali malamu alobi te. Jo ona kotike ye mote. So na tike ye moko dega. Esengei na sele moto moko oya kozala pembeni ne kasi moto ango likolo ya kozala semblable na ye na bakisela ye eloko ya motuya otobengi lisungi. Mama na mokolo lelo nalingi na yebisa yo oza mosungi. Tangu Nzambe akela yo mosungi ezaka pembeni ya papa te makela yo na ba intérêt na ye. Po apesaki mobali responsabilité mokili. Tango amoni ke mobali akokoka te yango abimisaki mwasi. Or tangu tozotanga pe baebisi biso bazwa mwasi na kati ya mobali. Ça veut dire la capacité de la femme existait dans l'homme. Mais le Seigneur a vu que soki etikali na kati ya mobali e osala malamu te na bimisango ezala libre. Na bimisango ezala pepele. Yango moni basi oyo pe bazwaki décision mokolo moko balobi soki Nzambe moko apesaka biso liberté pona nini totikala ya okangama. Pona nini totikala ka na sima. Babeti loboko likolo amesa. Wana tangu Nzambe ayebisi mobali alobi lia biloko nyonso na kati awa mbuma oyo kolia te. Soko tangi Bible malamu komona ete wana nanu babimisi mwasi te. Botoza d'accord? Na sima ya kosilisa koloba na mobali masolo yo nde Nzambe alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tango alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ezaki pona mboka Congo ozali. Ezaki pona Kinshasa o ezolela. Pe ezaki pona mokili mobimba o Nzambe akela. Tangu mwasi atikali na mobali. Nyoka ye biso nyonso toyebi lisolo. Aye koyebisa mwasi lia na yo e osala eloko te. Mwasi aliaka te alie. Sikoyo azwi mbuma amemeli mobali. Sikoyo mobali alokaki Nzambe aboyaki te pona nini? Ponga na yoka inanga Nzambe te na lie. Ezalaki avamba bimisa ngai nde bayebisaki mobali. Yango moni utakala bakosa biso yo fanda kuna na simandaku po yo ndokotisa mabe na kati ya mokili. Siko nga na yokaki Nzambe te na lie. Yo muto yokaki Nzambe lie pona nini? Siko nalingi na tuna motuna ngai na mobali na nakotisaki mabe. Omoni ke bakosa biso mbalebele ya. Omoni ke bakondana biso pona pamba ya. Nga na yokaki na nga te. Na lie. Siko yo muto yokaki ole yango moni tango mwasi aliaki ye moko amimonaki bolumbu te. Tango mobali aye kolia nde makambo bolumbu. Yango moni mama tika ko se condamner. Tangu pe bakoseli biso makambo lolenge bakoselaki biso
Nzambe pa lobi mwasi o lokola bakosele makambu mingi. Oui mama tika na ebisa yo. Dans l'Ancien Testament ozalaki ata na droit héritage te. Ozalaki ata na eteni moko te. Puis tango baotanga ka ba mibali. Yango moni pe bapesa 12 tribus de Jacob. 12 tribus d'Israël. Siko mituna motuna boteka ba na 12 points d'interrogation. Nzambe ye moko na likola lobi fona longola mwasi osoni. Akoka epe koskitisa Kristo lokola salaki Adana Eve. Malobi fona leka na nzela mwasi kokaka ye mutu abikisa mokili yango. Ifona leka na nzela mwasi pona zongise na valeur oyo ya comprendre teke na pesa ka yango kuna na jardin d'Eden. Esenge na leka ka na nzela mwasi. Yango moni ayelaki pe kaka mwasi. Aibisi mwasi na ana poso obikisa mokili mena lingi yondo memelanga mukumba wa. Mama tozana mukumba ya kobikisa mokili oyo. Tozana mukumba ya kosala ke Kongo kende liboso. Tozana mukumba kosala ke makambo changer na monde mobimba. Eza mukumba ya ngana yo mama. Soki lelo tosangani tozobeta maboko tozosepela. Ne nazomona babongisi kuna na suka tokolia eza po basi moko batelemaki. Banzimaki kobebisa bavina bango. Banzimaki bamona bango mabe. Banzimaki bakondane bango kino na kokota na kati ya punda. Pongana yo to célébrer mokolo lelo. Sikoyo ngana yo to fai na kati ya sali nini tokotika na sima na biso. Pona mesilite. Bitumbango ezanan. Tozobunda nan na mesilite. Ngana yo tokotika nini. Na terme na biso soko tali malamu durable ezawana. Ça veut dire eloko esengele lenda. Batu na sima na biso ba ya okutango. Batu na sima na biso ba jouir nango. Lokola ngana yo tozo jouir nango lelo. Na continuer nanga kotanga nangai. En effet, le 8 mars que nous avons célébré, il y a 3 jours passés, est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion pour nous, femmes et filles, de faire effectivement un bilan sur la situation de femmes. Soki tolobi tolanda makambuni oyo tokomi awa ngana yonde tosangani na journal lelo ezande tosala bilan ezande totala malamu na ba chef de l'état na mokili basi baza combien ba mama na biso ba sénatrice baza wana kasi na kati ya Sénat wana baza combien baza pe na posa na yoyo po kende ko compléter effectif po égalité zala po bango moko pe kuna zalaka qui sont pour qui sont contre tant baimba lo balikamu mobo eo etali mwasi qui sont pour qui sont contre ba contre ba tomboyi maboko ebele mibali na kati biso basi tokoya kate eza bilan mwende tofandi boye tosala bilan na gouvernement basi baza boni na olobaka awa na Congo te tolobata na monde basi baza Maman Nyashi va directement intervenir na thème ya mibale eza peza thème te eza kaka suite mususu abeti lisolo. Merci beaucoup d'avoir m'accordé la parole. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. J'aime bien parler dans la bilingue, quoi. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait. C'est comme ça que je m'exprime très, très bien. Ok, bah, français, aussi, ok, tellement. Bah, tangel, bino, moi, je me reconnais le bango boui. Je pense que koza la penza malam mingi. Bah, maman mbote na biso. Mbote lisusu. Esengo ya komona ba mama ba telemi pour la likambu moko ya ko comprendre ya ko faire comprendre ko faire circuler ces messages ici oh yeza monene oh ba mama ba koko bikela
oyo pe ba changement ya ba mentalité na kati ya likambo yango. Ah, beaucoup excusez nga pour na bois ka crime moko bo pour na habitude na bois kango. Mais bon excusez nga. Oyo eza makambo susu, oyo eza fondation. Merci beaucoup. OK. Est-ce que ezali ya solo soki tolobeli ezali mois de la femme ou bien ezali mois ya panya? Est-ce que ezali penza bongo que non moi si na le 8 mars akoki kaka ke kolata kaka liputa ou bien ezali jour basi bakutanaka nde basalaka ba fête ebele nde basalaka ba manifestation bakendaka na ba coin moko boye comme l'autre maman a dit alobaki liboso langa alobi que ezalaka jour oyo ba maman balobaka que non je fais rien. C'est les papas maintenant aujourd'hui, et tout ça. Est-ce que ça qui pensa ndenge wana? Je pense que non, parce que ça qui que na bata moko ndenge ba maman ba lobiango na linga kina lobelango boy parce que ba maman ba défense qui nga liboso elles ont parlé beaucoup plus ba pesi pensa historique nango nyonso. Yango wana nga na ko ya pona ko expliquer comme maman 1 plus na ngai na selon boyokani na ngai. Alors na linga kina loba boy eza journée oyo eza destiné pour les femmes oyo mukolo tango basi bazala kolela ko sa ko réclamer batana bango ko réclamer que biso pe toza bato lokola mibali eloko oyo ngana koloba au fait na kozala vaste na ko simba ba oyo biloko nyonso ba mama basimbi pona ko bimisa kaka ide moko ya muke toyokani ba mama place que moi si place azalaka ozo sentir que non moi si aza esika wana. Eza boete. Merci. Alors, nde sali que maman aye kozwa mayele siko koyeba que non te naza pe na valeur ngai pe na koyi ko sala boye lokola mobali. O ezalaki liboso ezalaki que moi ça ezalaki bazalaki ko matsa mwasi na ba dimension mobalité. Na ba ndenge moko ya qualité ya mwasi te bazo ba que peut-être mwasi azaki inférieur. Bazo foutaye ndenge moko te na mobali bazo foutaye plus que moisi. Alors tant que moisi va dire qu'on revendiquer ba droit na ye. C'est à cela que moisi et yokani que non moisi azo revendiquer ba droit na ye nde ba ye ko pesa ye cette droit là. Yango ba bengi yango nini? To tangi te bino bozoloba. Ezali journée journée internationale. Journée internationale. Ok, merci. C'est ça l'histoire. Place et bandi. Nandenge ba saleli yango ezalaki journée. Oyo mwasi a réclamaki. Tango azo réclamé. Et yo kani bandimi biso na kati ya mibali. Eza boyete hein. Que mwasi a la capacité pe ya kosala lokola mobali. Seulement une chose. Mwasi de l'homme. Mwasi a kokopé sa semence. Il y a que l'homme qui donne la semence à la femme. Toke boye hein. Toke boye hein. Alors moi si ndemu akoki ko recevoir kaka o ezali semence mobali akopesa ye semence wana mais moi si ako recevoir ango oyo ekoki ko sala mate ti mokele ko kufa mobali akozala mabele te excusez-moi le terme et ça boyete hein oui c'est ça pour la kondima ke non te toko kozala penza toko ko koma pendenge moko kaka biloko wana ndem tezo différencier biso entre nous et les hommes et ça boyete hein et ça boyete hein. Ba maman va talanga penza eza boyete hein. OK, c'est comme ça que journée wana ezalaki décrété bongo que non eza journée oyo moi ça m'a ko revendiquer ba droit na ye et que ba pesi yango journée internationale. O ezalaki droit de la femme. Il fallait moi si pas la droit à comprendre. Bon soki na so songela moke ezo senga lokola biso pe ba maman to yeba pe to comprendre ba droit na biso. Soki ba memi biso ndenge moko koloba ke ba capacité pour to moni ba maman na biso ba sénatrice bazawa. C'est-à-dire encore réfléchir ndenge moko na mobali. Akoki ko sala musala pe ndenge moko na mobali. Boyete ya ba maman. Boyete ya ba maman. Te ça les a kolala. Boyete moi si place ya zali et ninganaka. Toi que to sana ba maman moko très respectueux, ils aiment ça, ils aiment pas ça, il faut dire ça. Mais c'est toujours comme ça mais ba place muso ezala nango boye hein. Et les qui n'ont pas boyete ba maman. Ça c'est bien. Alors tant moi si wana a commis qu'on va pas faire le moi si wana. Moi c'est on dit qu'on est yonanga. Alors ba oh ba sala kike
ekoma ndenge ekomi lelo ndenge ezokendele solo maman a dévancé nga liboso alobi ke c'est vrai nanto komi ba place yango te mais o eza vrai eza na kati ka etumba ya kondimela biso ke solo na solo po ba institution nyonso basi pe bazala boye te po lokola mwasi aza déjà soldat militaire eza eloko ya malamu ya makasi et mwasi oyo pe aza sénatrice eza eloko ya munene pe ya makasi oyo eza déjà komata lelo pe lobi mwasi ya kokamba pe mboka excusez-moi. Acquis, d'accord? Est-ce qu'il y a des acquis? Est-ce qu'il y a encore des luttes que nous devons mener? Est-ce qu'il y a encore des groupes de femmes qui nécessitent qu'elles se mettent davantage ensemble? Est-ce qu'il faut des formations? Est-ce qu'il faut tomber une sabatapaya bayana kati? Est-ce que naébité tola taliputa na tolo? C'est-à-dire yonde mtoko yebi sabso mama nini to sala na boy mama kende awa kaka na lisolo ya Russie na lisolo ya États-Unis. Maman il faut yoka lisolo ya Congo. Depuis to banda ko fêter ba 8 mars awa na Congo. Nini to sala nini to kanga ya motuya. Ngai o na yebi et d'ailleurs je ne crois pas que ce soit lié à la journée du 8 mars. Je vous ai parlé de la révision du code de la famille. Okay. Combien de mamans bazana biso ba maman surtout ya parti politique, combien botanga code de la famille boto ba lobo konatala. Toko ka soli to atanga te atanga na. Soulevez la main. Vous avez vu maman? C'est ça les besoins autosana. Yo moko moni maman. Ba maman boni ba sui code de la famille, o ba moni angwata ko mona. Moni ba maman bele ba sui angwata. Or, vous faites partie du centre de documentation en matière du genre. Votre travail aujourd'hui, excusez-moi si je suis en dehors du contexte, mais je voudrais vraiment que nous partions avec du concret. Tous à la carte de façon évasive, et donc vous nous parlerez de ça, mais dites-nous comment ces braves femmes qui vont avec nous ensemble passer la journée, nous allons débattre, peut-être les côtes à la débat. Alors on mettra ça, mais Mabiso n'a pas problème. Merci beaucoup, Maman Bilé. Pour ce qui est de la RDC, quand Maman Bilé a posé la question, qui ont lu le code de la famille, qui connaissent même la Constitution dans ces lois 12, 13, 14 qui parlent de la femme? Personne. Même pas moi. Alors, pour nous, en tant que centre régional, les besoins qui est là, nous avons des droits, nous avons des droits, nous avons des documents, mais nous avons aussi des lois. Les problèmes qui se posent pour nous en cette année 2022, Maman Bilé, la vulgarisation de toutes ces lois pose problème. La vulgarisation de tout ce qui s'est fait là-bas au Sénat pose problème. Est-ce que maman Bopayo ayoki Congo vulgarisation à loi sur les lieux locaux? Ça connaît la EMA. Ok. Problème au ezali, ba loi na mboka na biso ezali. Tomoni ba chef na biso to ba représentation na biso na niveau ya Sénat baza parmi nous. Mais pour na ko palanganisa ba loi wana, c'est ça vulgariser. Pour na ko palanganisa ba loi wana ko vulgariser yango déjà ko poser problème au sein de notre nation. Maman ayebi droit na été. Oh maman bila oude koloba que excusez-moi, alobi elle était mariée. À l'époque, on portait, quand une femme se marie, a vu comme à mobile, oya jeune fille et bungi. Mais si comme maman est sûr qu'avec la révision de la loi, maman Koti s'est présentée comme notre maman présidente, maman Cécile Vita Fikir. Donc, il y a une loi, il droit déjà ici et salami, mais le problème est qu'on se poser. Ils sont à niveau de l'association, ils sont à niveau de l'ONG, ils sont à niveau du ministère. C'est la vulgarisation de toutes ces lois. Comment faire pour que maman ait fait fond? N'est-ce pas Tolandi wana na kisenso? Ayeba ke ngai nazana droit ko sala. Ayebi na nu droit ngote ke existe parce que ko sala ngondengeni. Awa tozoloba makambu ya promouvoir l'autonomisation de la femme. Mais maman évite que na niveau nga nazali na muki onazana ngo comment na koki komata. Problème eza ko se poser biso ba maman et seigneur na biso to tika la simate.
koloba te nga nayebi kotanga te na okende kosala nini kuna esengeli na yo oyeba droit na yo po yeba ko revendiquer yango soki oyebi droit na yo te moyen o revendiquer yango ekozala te tozomona awa la nouvelle technologie le inti mama mususu koyebisa ye WhatsApp alabi WhatsApp eza nini alors que ko apprendre ezosenga biso ba makambo ebele te esengeli d'abord biso ba mama totelema po toyeba ke quand tu apprends tu deviens aussi fort. Quand tu as la connaissance, tu deviens aussi puissante. Ba maman, biso bien. Et sengeli lobate ke makambu ya mikanda wana etalinga ete. Ce qui tomoni ba maman na biso mikondi place ba komi. Soko tuni histoire ya maman sénatrice akoye biso place abandaki lita bandaki na se. Abandaki mbama na likolo te. Donc lit otozo loba obasi wana basalaki ngana yope awa na 2022 il faut avoir conscience ya côté lema mission de maman présidente na lingara mingi pe ko chauffer ndenge mama uti ko sala na kosenga na mama soki ba ko tia nano soki to ko tia boy la qui si force. Quand je dis femme, bolobi, force pour la famille. Femme. Force pour la famille. Femme, force pour sa nation. Femme. Force pour sa nation. Yasuka, femme, force pour l'humanité. Femme. Force pour l'humanité. Maboko pona biso ba mama. Merci beaucoup, Maman Bile, Nako Zalami Moulaïté. Nako Moulaïté, je pense, Maman Esther, merci beaucoup, vous m'avez devancé. Le thème qu'a partagé Maman Esther, journée de femmes ou de pagne. Maman Esther, je vous rassure, je suis assistante enseignante à l'UNIKIN. J'ai un article en souffrance. C'est journée, j'ai écrit ça depuis 2010 avec la fondation. Ensemble, on va publier cet article. Merci aussi pour Maman Ruth. J'ai été dans la conception de ce que vous avez là, de ce que nous avons comme héritage de centre de documentation. Je suis chercheur de genre à l'université de Kinshasa, experte en genre, et l'université L'université a beaucoup investi dans de différents programmes de formation ici comme à l'étranger. Malheureusement, comme maman dit, il y a certaines choses que nous apprenons, mais je profite de cette occasion pour dire à la maman présidente, je suis disponible pour donner le peu que j'ai au niveau de la... Donc je suis disponible pour donner de mes connaissances et ce que j'ai au niveau de la fondation pour contribuer et pour enlever les soucis de Maman Bile. Qu'avons-nous fait ou qu'allons-nous faire? Merci beaucoup. Bon, sans plus tarder, on m'a demandé de parler sur la gestion des conflits. Donc, ndenge nini ba mama basalaka ba geraka ba conflit. Bon, alors, conflit est la kissini. Conflit est la kissi. Et nous, on a notre kananangote. Yo lobito qui est de gauche, ngana lobito qui est de droite. Et mutu na mutu pe aboyi to kuta na katikati to sali nini to kabwani. Et c'est ça dans le monde entier, ce qui met le genre dans la situation en difficulté, c'est ça. C'est comme ce qui se passe ba mama boyebi na mboka bapaya na Ukraine bitumba ezali. Tout comme na mboka na biso bitumba ezali pe ba situation mabe ezali. C'est ce qu'on appelle conflit. Alors, gestion à conflit ezani. Gestion à conflit eza lolenge ya kosala ya koyeba kobongisa makambo pona kolongola mabe wana. C'est comme une maman dans sa maison, balobi maman gère la maison. Gérer la maison et la kisini koyeba ko kanganda kona yo. Okangi ndaku, okangi libota, bana, mobali, mwasi nde azalaka gestionnaire. Nakosi ba mama. Nakosi ba mama.
yango wana toyeba biso bamama toza bakonzi. Au-delà du fait que bamama balobi ebele nzambe apesaki mobali bokonzi, mais bokonzi oyo eleki nyonso apesaki yango na mwasi po oyo asololaki na ye mobali ayokaki te. Amen. Alors nayebisi bamama, les femmes ont un rôle très important dans la gestion des conflits. Et banda lelo te, banda na tango ya kala, banda na tango ya Adam, toyebi baoyo baza ba Kristu, li solo ya bana ya Jacob, mama, papa alingaki apambola mwana mosusu, mama pe azalaki na posa apambola mwana mosusu. C'était déjà un conflit. Mais le conflit a été tranché par qui? La maman. Si maman a koti, ata mobali libota na bango eza conflit, soki maman a koti makambo wana, en tout cas moto ekufaka. Merci beaucoup. Alors, na kosenga na biso ba maman, na force tolobaki toza na yango, tomeka kosangisa ba force wana. Soki tobuaki ba casquette oh mama boye, to sangani comme mama bila ebisi biso, on va réfléchir encore davantage pour que les conflits inutiles ils ont avancé bisoté, ils ont fait avancer bisoté, et tikala nasima, et que lobby qu'on dise les mamans ont fait ça, soki bitumba ya 8 mars, ba mama ya États-Unis ba bundaki, mais ba no ba bitumba moko songolo, ba mama ya RDC ba pesi mwinda na mokili. Na ningi bino ba mama. OK, moi c'est madame Sipou Massamba, cadre du parti. Ma question est celle-ci. Par rapport au deuxième thème, au port du pagne. Quel est le parallélisme qui existe entre la femme et le pagne? Pourquoi parlons chaque fois du port du pagne? C'est ça ma préoccupation. Vous l'adressez à qui votre question? À Maman Esther qui a parlé du pagne, je pense. D'accord, Maman Esther, notez votre question. Hein? On va vous. Deuxième question. Voilà, bonjour d'abord. Mon nom c'est Karine Bokota. Je suis la journaliste de Kouli Média Télévision. Ma question est la 4e sous-question d'Abisso. Elle obéit la dignité de la femme au sein d'une société bien ordonnée. Et ça, et pas à maman. Parce que l'unité, on les a dit pour monter moi si na kati la société, voilà. Maman, on tout a des abonnés. Bon, moto à moi si les autres ont n'a pas maman na biso, même na biso la jeune fille, bon moto pizza et ça. La zone na sexta koyo maman a belaki, les autres ont na biso bilenge basi, mitaka na biso bolimbisi et ça pizza pour panzana. Et là on y a qui kolimbo et la biso pe au qui conseiller biso pe sa biso conseil par rapport à mon moto et à moi si on est Ok, question adressée à les grands. Merci. Gaï, maman Alice Massoula, veuve. Question à l'examen, on a évité. Gaï n'a pas s'adresser à ma maman sénatrice. Oui, n'a pas s'adresser à Bango. Pour Bango, bazana kati na boîte oyo. Batala kamibeli. Ma maman sénatrice na ba maman ya assemblée. Alors bango baza ko représenter biso ba maman. Biso ba maman veuve, ngai pe na za veuve, na yebi pasi ya ba maman veuve. Soko ke na succession, oké na grande instance, oké na triple angaliema, okomona ndenge nini ba maman baza kolela. Ona ba droit na bango. Mama oyo azana eloko moko te me baza kosenga ye mbongo ote afuta po azwa badroit na ye me mama wana batikeli eloko moko te ya de mama batikeli bango me ya bamama mosusu baza na eloko moko te mwa eloko ne moke kaka wana basengaka ye mbongo po te azwa badroit na ye eske badroit basombaka yango bamama bokokotalela bamama veve likambo wana tozomona pasi tolandi débat disons conférence mais sikoyo question nanga na éviter na tuna nani parmi ba maman oyo baleki liboso moko akoki ko répondre toye tolandi
mais toyebi badroit wana badroit ya bamama eza nini parce que avant obundela droit na yo il faut que toyeba alors moi je voudrais que parmi bamama moko ayebisa biso badroit na biso eza nini. Merci beaucoup, question très capitale. naza na esengo ya kokota na forum lokola ndenge oyo parce que bamama mingi lokola mama oyo auti kolonga na suka bayebaka droit yango babundilaka te mais nalingi nanu na répondre mama oyo alobaki mpona makambo ya bamama veuve ya succession oyo eza kopose problème. Mama problème ya succession loi na biso ya Congo esili koregle yango banda kala e bavulgarizaka yango mpe mais seulement peut-être bamama mosusu baza koyeba droit na bango te. Ça a été vulgarisé et cette loi est changée ata mokolo moko te parce que loi ya code de la famille ti lelo etikala ndenge wana baretoucha moke na kati na loi wana mutu na mutu ayebi part na ye na kati ya code de la famille. Code de la famille soki ozali na mariage communauté de biens, d'abord on donne à la veuve 50% na ye et dans les 50% restants il y a les enfants qui sont les héritiers de première catégorie, ils ont droit dans les 50% à 75%. Et la maman veut encore droit dans ces 50%. Ça c'est vraiment réglé. Na kosenga na bino bo banda kosomba ta ba buku yango po ba vulgarisaki yango na lingala, na swahili pe na français. Po botanga boyeba ba droit na bino parce que ça a été réglé. Et puis si vous avez peut-être des difficultés au niveau des cours et tribunaux, c'est parce que justice na biso et telemina no malamu te. Parce que problème eza makasi, il faut réformer vraiment la justice. Justice ezali yango nde ezali colonne vertébrale ya mboka. Mais yango esetengama. Président de la République aza kolela pe mpona makambo ya mboka. Justice il faut bakoka kotelemisa yango mpo bamama bakoka kozwa pe droit na bango na bana oyo batikali baorfele bazwa pe droit na bango. Mais justice est telle que nous tous on déplore cette situation. Parce que c'est une situation qui est catastrophique et qui fait rabaisser même la valeur de la RDC, même au niveau international. Mais ma maman, ce qui bolingi, ce n'est pas seulement parce que le 8 mars, nous allons fêter la journée des mamans. Alors, on va porter des pagnes, on va fêter, on va boire, on va manger. Ce n'est pas ça. Mais je pense que le 8 mars, il faut rappeler biso que nazali maman. Nazala na conscience que nazali maman, que je dois faire preuve yaki maman nangai. Na posé kaka question moko. On est en train de se plaindre pour la parité. On est en train de se plaindre pour le nombre suffisant dans les institutions, dans les institutions de femmes. Mais si je regarde bien, bato bazali ba électeurs majoritaires na kati na Congo eza banani mama. Alors tango yo bino bozali ba électeurs majoritaire na kati na Congo pona nino kotia voix na yo epa na mwasi te pour que mwasi wana a présenter yo pour que mwasi akoma majoritaire ekopesa mwasi azwa nini pouvoir te bozo crier na bazan de kopesa mwasi azwa pouvoir te ezali papier okende kobwaka kuna nde yango ekopesa moninga no mwasi pouvoir po alobela yo mais bino boza majoritaire mais tozomona na kati na parlement tozokokisa ta moitié ya badepute mosusu te ya assemblée même moitié na sénat te parce que mpona nini natiki nanu sena pembeni parce que ezalaka vote indirect. Mais na vote indirect wana pe soki ba député profession bazali majorité les femmes, prenez les femmes comme sénateurs pour que bakoka ko défendre bino na kati na Sénat.
mais siko bokofanda kaka boza kolela mbula na mbula namonaka kaka milelo biso basi toza mal représenté biso basi tozali nesika ya prise de pouvoir te, mais c'est la faute de la femme. Eloko na kosenga olia ya koloba tolata maputa tozala na conscientisation to conscientiser basi mosusu bana na biso ya basi mosusu ke lelo il faut totia elika ya kovoter kaka basi. Je pense que la femme risque d'être majoritaire dans les institutions que les hommes. Et la femme, quel est le lien? Pourquoi ce bataille oui, de 8 mars, il faut qu'un bataille soit les coups à paix, mais les banarandés, les macamones, les balais, c'est tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. D'accord, répondre à peut-être à des volets aussi. Tony Koloka que maman Oyo, pour la nuit, ça toujours par l'élitisme Oyo Lobby. Na référence ezali ba na journée ya le 8 mars na Paris. Bon, Paris wana to sala kango parce que ezali d'abord elamba o ezali ya dignité o ya biso africaine. Voilà ce que je peux dire parce que ceux qui ont sénégalais ou des guinéens, on peut reconnaître yé na kubuna yé par exemple. Alors une femme africaine, ce qui est koloba, ezala beaucoup plus au Paris, na koloba. Bon, beaucoup plus aussi pour la Congolaise. C'est-à-dire en face, cela fait que les hommes ils savent que quand on se réfère à pourquoi parce que les amis et la main oyo et si pas la biso mala paye un monde de ça la biso na ma valeur na biso nyoso. Et ça pour être ma maman. Et encore on utilise à Congo et puis biso pas du ministère des gens s'il vous plaît pas que je dise ça. Bon, je vais dire en passant. Donc ça, Kango peut faire circuler aussi le message que utilise Kango peut comme jusqu'à la fin fond. Il y a moi qui utilise Kango peut-être, tu peux faire utiliser pas. Parce que même la fin fond, ils reconnaissent quand même que non. Et Zali n'a pas le aussi parce que tu peux avoir beaucoup d'honneur et de dignité et Zali n'est pas le beau été. Merci beaucoup. Ça veut dire que même à Brazzaville, ils ont à peu près les mêmes pratiques que nous, mais ils sont congolais, Tolingara Kaka, comme un solotier, comme un cadre et abus. Il y a moins de confusion et Kotaki, mais je pense que c'est un bon élément pour véhiculer le message. Je dénonce, maman, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est des choses qui marquent. Mais à la tête que Mukoloana Yogola matin nanda ko papa sombali liputati. Wana ikomi ba abus. Mwana okota classe te bonjour wana à la tête liputati et komi abus. Deuxième question, pour Nalito répondre à Mbango étant donné que la troisième question est pour moi la question la plus fondamentale. Alors, les droits de la femme, particulièrement pour nous qui sommes ici au Congo, le droit des femmes congolaises. Ma droit ni Yamutu ya j'avais essayé de se trouver là. Ni photo Bundela na lelo, nous avons le 11 mars lelo. Quels sont les droits au Bundela? Qui a la réponse? Qui a une partie de la réponse? Parce que pour répondre, on a discuté. Nani baza la réponse on est kosunga. Biso surtout au Fandia et kosunga ba parti politique et kosunga association et kosunga ba maman église et kosunga ba semabala et kosunga ba maman veuve et kosunga nandeke. Qui a la réponse? Je voudrais que la réponse est à la carte déjà. Est-ce que la table de ma maman, quelqu'un a une réponse pour nous? Table numéro 2. Il y a une réponse. Ils seront toujours vulnérables et ils seront toujours prisonniers dans les maternités. Ok. Alors là, il faudra qu'on lutte pour qu'on trouve la loi pour rendre et contraindre les hommes à prendre leurs responsabilités sur leurs actes. Très bien, voilà dit maman, venir na ngai na meka koloba na lolenge moko mama ote koloba mama ematali soki tokoki kosunga mama nyonso to aboti oyo akangami na hôpital ngai babongisa ye déjà mpona korépondre mama na baboye eza na mabongisami oyo mbula matali l'état ya mboka na biso abongisi bazobenga yango couverture santé universelle na kati mabongisami wana bazoloba boye moko na yango moko ya moboko oyo esimbi mibeko wana elobi boye mama nyonso oyo aboti mwana na kati ya hôpital
déjà ntango azoya esengeli bayeba kozwa ye en charge soki bazwi en charge nsima na ye kobota yambo atako bakosenga ye mbongo esengeli na ye no batika ye akende mpa na ye wana eza moko ya motuya oyo mokonzi mboka azobunda donc ngai naza moko basalaka na ministère ya santé donc nayebi yango malamu tozokende na commission après commission mpona kolandela makambo sikoyo nanga banda bakisa mpona mama so alobaki badroit oyo tokoloba mama nyonso esengeli ayeba ete tobotamaka ndenge moko na bino biso mibali na bino bamama toleki bino te voilà pourquoi droit elobi boye bamama to basi baza na droit ya mosala bamama to basi baza na droit ya koganye mbongo to revenu égal oyateka na mosala moko mpo ye aza directeur homme azwa $1 plus ke oyo aza directeur mwasi te eza mabe soki esalama na mosala bino mama telemela yango mobeko olobi bongo te mobeko olobi mama nyonso mwana nyonso mwasi esengeli atanga kelasi parmi oyo mokonzi mboka azobongisa ça viendra avec le temps je pense bana nyonso ya basi esengeli batanga ekozala ofele na ekole ya minene ekozala na mwa mbongo moko ya mwa moke peut-être eza banzungu to bacuisine ezolambama mais bozala na esengo nayebisa bino mwa makambo oyo ezobongama mpona bino bamama so bosepeli yango kobeti ata maboko ebele na ndenge boye lelo mpona koparticipe na journée na bino makambo nyonso oyo tolobi awa eza na motuya il faut vraiment tozwango en considération et puis tolobaka likambo oyo ezalaka likambo nyonso eza na ebandeli nango mpe na suka nango ya lelo tosukisi bongo na ndenge oyo nyonso elobami awa tosukisi bongo tolobi kaka mokie oyo nyonso tu ya ebele elobami te tolobi kaka mokie mpenza. Alors je crois que tout ce que je peux dire est que ma maman tolamuka parce que ezali conscience nde toza ko interpeller awa tolamuka ba maman nyonso tu ndenge tozali ya tolamuka mais avant tolamuka ekosenga na biso basi toyeba parce que maman moko aza na kati na biso akozali question alobi mais tozosangana boye mpona badroit de la femme toyebi yango te. Alors ngai en tant que maman fondation maman présidence ya fondation Fikiri nalobi boye tosangana susu toluka occasion mosusu tokosangana comme ça toyeba kodévelopper badroit ya bamama parce que il faut tobanda na base maman nyonso na ndenge tosololi il faut maman ayeba droit na ye. Alors conférence mosusu ekozala mpona bamama tosala en sorte que maman nyonso acomprendre ayeba droit na ye ata une fois, deux fois, trois fois comme ça tokobekisa baoyo baza na matière wana na compétence wana bayeba kosunga biso pour que bamama nyonso bacomprendre ata une fois te, deux fois, trois fois tosali conférence na thème oyo eza kopesa biso likakata en l'occurrence droit de la femme tobeteli biso moko maboko na remercier bamama nyonso nasengi bino merci mama Bile en particulier intervenir na lisolo oyo nasengi bino merci na kotanga bino te baza 5 mama bapapa nyonso oyo basalisi biso oyo basalisi biso mpe baasiste biso
papa ya fondation nasengi bino merci na papa nyonso tout nakanisi tosukisi mais tosukisi na motema mama toleka oyo tozwaki ya kopartage moke komela kolia po bamama bauti mosika bayeba kolia nde merci bozalaki bongo baike na kolanda bongo émission na biso ya mokolo mwa lelo boso na bayebakenda sango oyo tozalaki bongo na Fatima bipai oyo Fondation Fikiri Solidarité Développement oyo organisaki bongo spécial le 8 mars oyo bango baboyaki bongo ko fêter le 8 mars bayaki bongo ko fêter lelo le 11 mars bipai oyo mama na biso Cécile Vita oyo aza présidente ya Fondation wana sangisaki bongo ba mama ya Ipen ba mama ya Kisenso oyo na kati ya fondation na bango basalaka bongo misala ya kitoko penza tomonaki na bilili bino moko bolandaki ndenge mama Cécile Vita na molongani na ye papa c'est papa Fikiri voilà oyo ba salaki bongo ba don ebele bongo na kati ya Kisenso bomona kibino moko balobi ete batiaki bongo 7 forages na kati ya 7 forages wana ezaka na Kisenso te même côté ya DGC barré voilà esengo mingi ezalaki ete bomoni ba mama bazalaki bongo na esengo po ete ba mama bazui oyo eleki motuya ba mama bazui kaka liputa te ba mama basosoli ete 8 mars eza kaka liputa te 8 mars eza nde mama azala pe mutu na kati ya société mama amema libanga moko po ete atonga pe société merci mingi bozalaki baike na kolanda bongo émission na biso wana na pesi mbote na papa Thierry Vita na maman Françoise Vita toute la famille Vita en tout cas Katamor je vous dis bonsoir chez vous.